Oui, madame la bastango ya ngonga ebeti bande ko bandikana qu'une télévision ya mokolo ya lundi 24 avril 2023. Si maman tangondi bozi bola ya basango. 24 avril 1990, 24 avril 2023, Mokona Mokolo 33 ans yangoyo ekoki uta Maréchal Mobutu alansaka multipartisme na Congo démocratique na tango wana Zaïre multipartisme oyo et puis ce qui dit là na démocratie na esika ya dictature marquée na monopartisme topé parti unique ampère ngonga ebetamina Puris Pimbele. Que grâce à l'idéal qui nous a toujours animés dès l'aube du 24 novembre 1965, nous avons la paix. Si Maya coexistait, Bamboula ebele loko la partie unique pe parti État na Zaïre, l'élo Congo démocratique, mouvement populaire de la révolution, impère et zalaki lisusu na statut yango te na 1990. Maréchal Mobutu, président ya Zaïre, atalisaki yango le 24 avril yambula wana nansele. Si Maya kosala bongo ba consultation populaire na Etondo Mobimba ya Gros Zaïre. Wapi nakati ya ba conclusion atalisaki ete impère et komi bongo parti lokola ba parti nyonso kasi et kotambola na ba parti mibale oyo esengelaki endimama na l'État. Yango etindaki Maréchal Mobutu na tango wana atangisa Maya miso pona koloba comprenez mon émotion. Et Sengel Koeba été ba consultation populaire oyo esalemaki devant mon pépé ya perestroïka oyo botamaki sima ya fin ya guerre froide pe chute ya grande puissance ex-URSS yango esalaki ete ba dictateur ebele ya monde bakoka bongo kokwea bongo le 24 avril 2023 33 ans ekoki uta démocratie ekota na Congo démocratique. Pena 33 ans wana 3 cycles électoraux Mobimbari Salami. Pe na décembre 2023 Maponami ezali kozelama. Lelo oyo Congo démocratique est commis à plus de 500 partis politiques. Ngonga ebeti. Bayi Présidium, ya plateforme Union Sacrée Basalaki descente Mokola dimanche 23 avril 2023 na stade de Martyr pour na kota la place oye ponami pour na sortie officielle na bango Mokola samedi 29 avril 2023 ngonga betami na mongonga mija alua. Kolandi Samana sortie officielle ya Union Sacrée de la Nation o ezali prévu le 29 avril 2023 nde Présidium ya plateforme oyo sauf vice-premier ministre ministre de défense pe ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo bakiteki na stade de Martyr Totangi ba président et deux chambres ya parlement Christophe Mboso Kodia ba Tulukwebo premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde P. Augustin Kabouya, Mokola dimanche 23 avril 2023 pour na kotala place oye ponami pour na événement oyo. Bazalaki accompagné na ministre sport Kabulo Mwana Kabulo. Sur place va évaluer stade oyo et koyamba ba militants pe ba sympathisants, il y a plus de 500 partis pe regroupement politique. Et sengeli ko ba été union sacrée ezali na objectif moko ya kokokisa vision un chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Union sacrée, ezali na 4 organes. Totangi, congrès, la haute autorité, présidium pe conférence ya ba président, ya ba parti pe regroupement. Et seigneur ko ba isusu ete sortie officielle oyo et salemi 3 semaines après signature, ya charte, ya plateforme Union sacrée de la nation. Boyo Kangonga, ndenge betami. C'est-à-dire nous allons utiliser les deux accès, les premiers accès par lesquels vous êtes entrés et celui de ces côtés pour créer comme il présente sur la maquette ici, une zone de sécurité où seules 1250 personnes pourront se retrouver sur cette plateforme, compartimentée en 3, où il y a d'abord la zone centrale pour avoir 250 autres personnalités et 500 de part et d'autre en tenant compte du nombre de partis, près de 500 représentés, puisque chaque regroupement, parti, association affilié ou signataire de la charte puisse avoir un représentant, un membre sur la tribune d'honneur. Ngonga et Betty. Ayambaki etuluku ya basal na Nzambe na résidence parlementaire oyo ezomi na Gombe mokolo ya dimanche 23 avril 2023 président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodia oyo azali pe
moko na présidium ya Union Sacrée de la Nation. Libuso ya pasteur Christophe Mbosso Kodia atalisaki na bango tina penza ya Union Sacrée de la Nation pe lisusu date ya sortie officielle na yango oyo ezali prévu mokolo ya samedi 29 avril 2023 na stade des Martyrs. Boyo Kangonga. Union Sacrée ezali Union Sacrée eza espoir ya venir ya Congo sur tous les plans. Union Sacrée ezali nouvelle gouvernance fondée sur les résultats. Union Sacrée kozala ba promesse ya lokota te. Wale za makambo yaka yakala. Président Tshisekedi ya la liboso biso ba mususu tozala nasi ekozala lokumu po na biso. Tango ya akanisi biso. Biso tokubwaka ye. Ensemble biso nyonso bana kwango. Ensemble ba Congolais nyonso. Changement ekozala po possible. Sortie officielle ya Union Sacrée. Bato nyonso bakotala. Mbosso akosala nini? Stade Kotundu. Tembe isila. Tokosukisa tembe. Tolakisa na mokili mobimba. Ke fashi beton aza na bato bo basimbi ye. Boyo bakopesa epi deuxième mandat. Po Congo ebonga. Po kimia ekota libele na kati ya Congo. Ngonga Ibeti. Vice-premier ministre et ministre ya défense et ancien combattant Mwanamboka Jean-Pierre Bemba Gombo ayambaki mokolo ya lundi 24 avril na bureau na ya Mosala. Ambassadeur ya République du Congo na Congo démocratique Cyprien Sylvestre Mamina Wapi basolaki na oyo Italie crise na este ya ekolo Congo démocratique. Piris Pembele azongili susu. Balai diplomatique ezali kokobase kokoba na ndako ya Mosala ya vice-premier ministre ya défense nationale pe avancé combattant Mwanamboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Bongo mokolo ya lundi 24 avril 2023 azalaki na masolo na ambassadeur yekolo Congo Brazza na Congo Kinshasa Cyprien Sylvestre Mamina. Lokola moko ya ba pays membre ya CIRGL na ye basolo laki na o Italie bongo situation oyo ezali bongo kotungisa sous région na est ya Congo démocratique wapi ba M23 na nzela ya Rwanda bazali bongo kotia mobulu makasi na bobimina ye Cyprien Sylvestre Mamina avec sa kingonga boy. Question d'intérêt commun, je parlerai beaucoup plus de civilité. C'est un fils du Congo, des deux Congos j'allais dire, qui a d'excellentes relations avec les autorités à Brazzaville. C'est un frère et il nous a paru nécessaire de venir le saluer et le féliciter à la suite de sa dernière élévation. Influence évidente, c'est un dossier pour lequel toutes les contributions sont nécessaires. Comme vous le savez, le président Lourenço a été désigné par l'Union africaine et à ce titre, il est le médiateur. Mais nous savons aussi que c'est dans le cadre de la CIRGL qu'il exerce ses fonctions. Bien entendu, le Congo peut apporter sa contribution, mais à ce niveau-là, membre de la Troïka, de la CIRGL, de la présidence de la CIRGL, oui, nous suivons de très près toutes les préoccupations liées au développement de la situation sécuritaire à côté de nous, bien sûr. Je dirais très fraternel. Parce que c'était la courtoisie, la civilité. Donc on n'est pas allé en profondeur des dossiers. Ils auront l'occasion, peut-être avec son homologue de Brazzaville, d'aborder ces questions-là. Kaka mokolo wana ya lundi 24 avril 2023, ayambaki lisusu ambassadeur ya République arabe Égypte na Congo démocratique, Echam El Mekwad. Nae batalaki likambo coopération militaire entre Bikolo Mibale na Bobimi nae abetsa kingonga boy. On a discuté des grandes lignes de coopération militaire entre nos deux pays, l'Égypte et le RDC. C'est une coopération qui date depuis longtemps. Ça fait des décennies qu'on travaille ensemble sur le domaine militaire. Donc bien évidemment, on a parlé de ce qui a été acquis jusqu'à maintenant et en même temps des projets
pour le futur prochain. Donc je peux vous dire que en question de coopération militaire, l'RDC peut compter vraiment sur le soutien de l'Égypte. On travaille dans plusieurs domaines comme l'encadrement, les stages, coopération en termes de conseils techniques, militaires. Donc bref, tous les domaines de coopération militaire. Ngonga Ebeti. Nabasango mosusu cérémonie à clôture ya formation ya ba policier à proximité na école ya formation ya la police na Kazangulu et Salemaki mokolo ya vendredi 21 avril 2023 na présence ya gouverneur ya Congo central Guy Bandou Ndungidi numéro 1 ya police nationale congolaise général Alonga Bonipe bourgmestre ya commune ya Kimbanteke Jano Kanon oyo akoyambasa 60 policiers oyo ba formé bolanda bilili ya Judex Makengo. Au total, 160 policiers nde bauti kosili sa formation na bango na la police ya proximité na école ya la police ya Kasangulu. Cérémonie ya clôture ya session ya formation yango et salemaki kaka na école ya la police ya Kasangulu vendredi 21 avril oyo na présence ya gouverneur ya Congo central Dr Guy Bandou, administrateur ya territoire ya Kasangulu, bourgmestre ya commune ya Kimbanteke Jano Kanu la Rose, non un la police commissaire général Alonga Boni. Bakambi ya la police, ba formateur ya la police nationale congolaise pe ba invité ndenge na ndenge. Milulu oyo ebandaki na maloba ya lokumu epa ya directeur général ya l'école pe formation. Nasima représentant résident ya agence japonaise ya coopération internationale Jika na Mukuse azwaki maloba pona kotalisa implication na bango na makambu oyo. Kolanda programme nyonso na molongo ekomaki tour ya proclamation ya ba résultat pe remise ya ba brevet wapi ba démonstration esalemaki ya kafu epa ya promotion Tshisekedi Tshilombo ndenge ba surnommé bango. Parmi promotion oyo 5 lauréats bazwaki ba cadeau ya malonga pe mo ya clôture ya milulu epesamaki epa ya commandant général ya police nationale congolaise pe défilé nde eyaki kokanga masolo boyoka. Bourgmestre ya commune ya Kimbanteke Jano Kano la Rose ndenge abetaki ngonga. Plaidoyer oyo na telemelaki yango ngai moko na banda ko landelango ezalaki par rapport à insécurité ozaki na kati ya ngumba Kimbanteke. Oyebi Kimbanteke na monene na ngo tika ko zangisa yango te Kimbanteke avec ses 237 km², avec plus ou moins 3 millions d'habitants, il fallait impérativement qu'on trouve la formule ya sika pour na kobundisa o Italie insécurité. Non. Il faut qu'on nous crée moi police moko tobenga police de proximité. Oya banda kota kati na muzindo ya ba famille ya bana ya famille anga Kimbanteke. Je n'avais pas plus de 400 policiers avec 3 millions d'habitants. Yango mone tumananga ezalaki dans la solution. C'est-à-dire qu'on même ba piste ya solution autre au palier na carence autre akina. Yakoyeba ezali ete 160 policiers oyo bakokende kosala na commune ya Kimbanteke mingi na quartier Kamba Mulumba Lwebo pe Mukoka esika 3 bâtiments ya sika etongami na bokasi ya financement ya Jika Kotanga de Souciat Nasiat moko na nyonso mosala malamu na bino ba policier oyo bouti kozwa formation ya malonga kolandisama na bosenga bourgmestre commune ya Kimbanteke Jano Kano la Rose ndenge lobamaki pe ndenge ekokisami nkonga ebeti. Maître Freddy Mbouyamba, Malemba, analyste politique et écolo Congo démocratique, Kabeti Ngongakolansama, Naba propos, il y a président rwandais, Paul Kagame, Yakolobaete, RDC, il faut épaisser, tenir ma belé. Alors, bien qu'il paye sous les cambo, il y a ba élection. Ngonga Betami, Nabili à Christian Makutupe, Yannick Moulengo. Comportement au Ezali, il y a Moutou Azali qui reflète l'image, il y a président de la République. Mon kilinion et comprendre que Paul Kagame moralement azali na auto azali kobenga insuffisance intellectuelle parce que même na école primaire batangisaki biso histoire ya ndenge ba colonisateur ya monde to bengaki ba mindele époque tant bayaki na Afrique mais tokoka mo biso no sokoloka Paul Kagame kolobake RDC azo devoir Rwanda une partie à terre.
ezali biloko eza kolakisa ete azali na insuffisance intellectuelle, aza ko mériter même pas babenga chef d'état parce que aza na rawana te. Ce qui toko se référer lisusu na histoire malamu, toko zongisa Paul Kagame akene ko consulter royaume de Belgique. Ndeko journaliste outi ko benga ngai analyste politique. Tant to benga mi na kombo analyste politique, ezali pona kolakisa ete na bandeko baza ko comprendre te ke Kagame akomi kokoma pembeni ya fulu, azali kokoma pembeni ya kokoma mutu oyo a perdre ba valeur humaine. Tokozongisa ye lisusu mingi na Belgique akene ko apprendre histoire pour la deuxième fois. Ndeko merci lisusu pona mutuna. Omoni tozali kokima mbangu te pona ba élection, tozali pe kowelela eloko te na mutu, tozali kozela mboka evanda na kimia poto kene na élection ezali apaisée et puis transparente. Tozo welela na mutu ta tant tokokoma na moment opportun okomona ba cloche électorale ekosalama. Mutu nyonso akomilengela po aleka na ba élection na kimia nyonso. Mboka ezali agressé. Mais tokowelela élection pour nani poto tozo bandeko bazali agressé to exonéré bango be to sala boni. Na kanisi ete quand tokokoma na moment opportun bandeko na biso ya seni président Kadima bako s'organiser po tokende na maponami na kimia nyonso. Bailli dynamique le choix de la liberté commune Lingwala Moka structure d'appui à MLC Oye Kamamakana Jean-Claude Mokando Basalaki Salongo Moko Mokola samedi 22 avril 2023 na présence ya coordonnateur national à Bango Nicolas Eloko Wapi Bateki Bopeto na balabala Kigoma pe Dodoma commune Lingwala. Patrick Lusala Mija Alua Bazalaki na compte ya Ngonga Ebit. Balabala Kigoma pe Dodoma na commune Lingwala elataki langi ya sika na bokasi ya dynamique le choix de la liberté o ezali surtout d'appui na kati ya MLC o ekambamaka na coordonnatrice nationale la femme battante Nicole Eloko na nzela ya salongo ya kafukafu oyo coordonnateur ya dynamique le choix de la liberté ya commune Lingwala soldat makasi mwana ya Lingwala ya solo Jean-Claude Makando basalaki mokolo ya samedi 22 avril 2023. Bango bazalaki na biloko nyonso na maboko tolobi brosse brouette pau pona kotanga kaka wana. Déjà la bangonga ya 6h bayi dynamique le choix de la liberté babandaki musala elongo na ba coordonnateur na bango mibale wapi babandaki neano na balabala Kigoma oyo bakombaki pe balongolaki bosoto nyonso bakendaki kobwaka yango esika esengeli. Kolongwa kuna bayaki awa na Dodoma awa nde musala ezalaki makasi bino moko bozali komona na bilili bayi dynamique le choix de la liberté babandaki nano kokire bakanivo pona kolongola bosoto nyonso ezwami na kati po ete soki mbula ebeti maeleka malamu na sima bakombaki balabala pe balongolaki bosoto nyonso emonanaki ete balabala Kigoma na Dodoma elataki langi ya sika. Boyo Kandenge, coordonnatrice nationale, la femme battante Nicole Eloko, elongo na coordonnateur ya commune Lingwala Jean-Claude Makando ndenge ba Betsi Ngonga. Ba citoyen bazo comprendre te que l'état azara na part na ye, peuple pe azara na part na ye. Liboso anda kuno koko tika salite te. L'état rolongwa place azate po ya kokombola ndaku na yo. Yo moko fo kombola ozwa matiti na yo okende ko bwaka esika l'état chaki ke bo bwaka matiti. Tu as remarqué que commune Nabiso est la plus sale. De ce fait, tout ça là qui recourt là-bas dans le quartier, ensemble avec notre association aux structures au sein du MLC pour que tout le monde ait propriété dans le quartier de la commune Nabiso à Lingwala. Et c'est vrai qu'on a été local qui samedi, maman bourgmestre adjointe ya commune ya Lingwala, maman Denise Villa, azalaki pe na cadre kaka ya assainissement na Wileri. Kasi azanga kite koleka awa pona kotala ndenge mosala esalemaki emonanaki ete mosala esalemaki kitoko. Kasi mama Denise Vilwa abendaki matoi na bato moko oyo bazwa balabala Dodoma bakomisa na bango depo na bango pona kobomba biloko. Boyoka ndenge mama bourgmestre adjointe abetisi Ngonga. C'est là, je crois, quand on est nul au-dessus de la loi, l'État est appliqué Mibeko comme il se doit par rapport à un comportement citoyen et à la population qui est au niveau du terrain. Et c'est vrai qu'on a été dynamique le choix de la liberté, kaniko sala salongo. Chaque week-end na balabala nyonso ya Lingwala na cadre kaka ya Lingwala Bopeto. Ngonga e bati.
Les amis de Maman Liliane Bemba, Mokoba structure d'appui na MLC, c'est Lilia Kanza, Komini Angaliema, Oye Kambamaka, na présidente Florence Mabanzani, Basepelaki, 2 ans d'existence, y'a Lisangana Bango, et Selemaki Nabokasi, y'a Freddy Lulendo, partenaire numéro 1, Elongo, na Maman Denise Villa, Yannick Moulengo, Patrick Loussala. L'occasion ya 2e année ya existence ya Cellule ya Kanza ya les amis de Maman Liliane Bemba moko ya ba structure d'appui na kati ya mouvement ya libération du Congo oyo ekamamaka na Maman Florence Manzani nde milulu ya monene e salemaki na bokasi ya Freddy Lulendo conseiller fédéral ya Lukunga na compte ya mouvement ya libération du Congo oyo azali premier partenaire ya les amis de Maman Liliane Bemba et longo na Maman Denise Villa. Ndeko Freddy Lulendo azalaki représenté na coordonnateur Pablo Lulendo. Milulu oyo eyambaki batu ya ndenge na ndenge kotanga. Coordonnateur national ya les amis de Maman Liliane Bemba Adelar Ikasa oyo akambaki programme nyonso. Simalo Sambo basalaki évaluation kotala lolenge nini batamboli. Bongo coordonnateur Pablo Lulendo azwaki maloba pona kokomisa message ya Freddy Lulendo. Mwana mboka Freddy Lulendo atalisaki ete akozala wana tango nyonso pona ko soutenir les amis de Maman Liliane Bemba. Atindaki ba maputa ebele oyo bapesaki na chaque mama oyo azalaki na milulu wana. Boyo Kangonga. Association ndenge zo ampleur et bani mokili mobimba Kongo mobimba. En tout cas naza esengo mingi surtout na Cellule oyo po oyo zali nyonso yango te mais zande ndambo ya Cellule ya ndambo ya Kanza. Pour participer à assister à un deuxième anniversaire. En tout cas, pour Nangai, ils allaient vraiment essayer mingi pour ils allaient moins de boti. Comme nous avons vraiment ils allaient essayer mingi. Partenaire Nabiso Lulendo, à mon idée, tous les salles à Moussala Nabiso, à CPL pour Nabiso et à Maman les amis, Nakata MNC. Il y a un salle à moi motivation, mouké naba, Cellule Nyoso. Alors anniversaire Nabiso, oh bazo soutenir Biso. Pona ko sangana pona ko yebe loko nito ko sala pona ko soutenir bango Kanza fêter anniversaire na bango lelo il y a 2 ans ndeto zali opération ya kopesa maputa oyo Freddy Lulendo candidat na biso oyo akanga masolo na kati Angaliema Freddy Lulendo nde lelo abandi kopesa descente ya kopesa ba mama motivation na bango poto banaye bandakala Ngonga ibeti Totika basango ya ville province ya Kinshasa pona kokata bongo na Lualaba esenge koyeba ete incendie moko esalemaki na tongo ya lundi 24 avril 2023 na lycée Mwanga na Kolwezi wapi moto epelaki makasi cause ezalaki court-circuit moto akufite kaka ba blessure na ba dégâts matériels ndetindi correspondant ya ngonga ebeti ya Kolwezi Jires Bonheur kobeta ngonga na nzela ya alo ya Yannick Moulengo bolanda ye na Kinshasa bolanda biso toza en direct toza na Kolwezi école munene ya Kolwezi lycée Mwanga l'institut a pris feu na ba matinée à lelo lundi tango ba élève bazalaka na chik ba élève bazalaka na chik mais déjà ils ont constaté le feu un grand feu l'incendie a commencé maîtriser na ba nini ya ba élément na ba car oyo ya anti-incendie ya ba société ya na Kolwezi entre autres KCC Mutanda na oyo ya l'état oyo ya mairie na oyo ya commune ils ont maîtrisé les feux na minute oyo ba élève ebele baza interné bipai na bipai awa na Kolwezi na ba centre de santé ya Mwangeji jusqu'à présent aucune perte en vie humaine donc ka ba dégâts matériels na ba blessure ya bana tozo observer yango kana minute oyo na ngonga oyo ba konzi ya mboka ba otelema ba konzi ya nchiki oyo ba otelema po biloko nyonso ezala bien na minute oyo déjà ba fait ici déjà ba image jusqu'à présent eza ya solo te parce que
bana basi ya chiki oyo aokata bango basuki mais ba image wana yo circuler eza ya bato baza na suki donc na ndenge wana. Ouais, la cause était habitée à un circuit électrique. Donc cela s'était produit la nuit, donc le dimanche nuit. Mais ils ont décampé la situation, mais arrivé aujourd'hui, ça s'est reproduit encore et puis ça a créé l'incendie énorme au niveau du lycée. Population en passe à 1, commune entière, bazali ko réclamer le lingue SNEL, et ils allaient continuer la bango courant, kaka na butu na kota la ki bango, ba futa kambong na bango na ndenge longo bani, surtout que ils allaient courant ou babengaka prépayé, ngonga ebetami boy. Ndenge ebana ete bokesenezalaka na babone ya Société nationale d'électricité oyo basalelaka courant prépayé na oyo bafutaka chaque fin du mois koloba ete prépayé soki kaka osombi to pe ofuti carte na yo esengeli na yo tala bénéficiaire ya courant kasi na bazelaka fin du mois esi bamesana courant eye to peye nango te tout compte que kozala te yango comportement mabe oyo et c'est précis ata mukete ba vandi en passe à un commune ya Ntele ba dénoncer mabe oyo SNEL azali kosana ngam na bango baselaka courant oyo ya carte prépayée tango nyonso ba futaka ba carte na bango ndenge longo bani pona koboya kozala molili kasi na ngambo ya SNEL matro courant yaka kaka 23h 4h ou 5h ekei passe na motema ba vivaka na lotili ki ndenge balingaka te e yaka kokuta bango ya kolala tango pezo katana ezotika bango toujours ya kolala boyoka bango ndenge babeti ngonga courant lere yaki ezaki prépayé contrat ya prépayé na client na yebi ke ezali ke client ko kozanga courant kaka soki azangi carte mais soki azanga carte na ye donc akozanga courant te pour contrat to sina ya wana courant ko katana de 7h 8h kozonga nango ba 0h donc ils ont causé ce risque belé ya ba kuluna ko botola biloko donc ils ont ça la peine bien to somba ba carte mais courant comme roya 0h 5h et kei to salela ngo lisusu te et puis ba kuluna ba profiter so courant ezate ba komo botola batu ba chombo ba imboka ba kanisa ka système ya 4 pays tango na SNEL et kopesa solution na ndenge ba mesana ya kofuta ya fin du mois kasi oyo bazali ko bika lelo na maramatali bo futi ya carte prépayée na kati ya SNEL ezali ko simba te tango nyonso déclaration to pe tango nyonso bazali ko vivre ndenge moko na ba basala ka courant ya fin du mois boyete SNEL bongisa ndenge olakaka pona courant ya carte prépayée ngonga ebeti Kondo artiste et musicien Jules Chungu Wemba Dio Papa Wemba a coxi 7 ans ou Tajunsa Molimo et pas ya Kolonzambe sur scène l'invitation ya festival de musique urbaine ya Noumabo Fais-moi na Côte d'Ivoire le 24 avril 2016. Blanda ndenge anik mulengo abeti ngonga. Et salut bongo, c'est un jour pour jour où le roi de musique congolaise Atika Mokili Oyo le 24 avril 2016, Jules Chungu Wemba Dio Oyo ayebanaki mingi na kombo ya Papa Wemba. Azalaka victime ya malaise cardiaque na tango abandaki kubeta concert na Abidjan na Côte d'Ivoire. Na invitation kouta na festival de musique urbaine ya Moumado, Fais-moi na Mokusi. Simana ye kokwea ndeba memaka ye na hôpital kasi esimbaka te. Ye azongisaka mulimo epai ya Nzambe. Papa Wemba akufaka na âge ya 66 ans. Ye akosakaki parti mingi ya vie na ye to pe carrière na ye na scène ya monde entier wapi apesaki na ba milieu ya ba fan pe ba meloman oyo azalaki na yango ya malamu. Ndakisa talent hors norme, voix puissante pe envoûtante, pe énergie débordante. Disparition ya Papa Wemba etika vidi ya makasi na monde ya musique africaine. Esengeli koyeba ete 7 ans ekoki lelo kasi Papa Wemba atikali kaka na mitema to pe na esprit ya batu na nzela ya musique na ye to pe œuvre d'art. Ngonga ebeti. Bande
découvre indicana qu'une télévision la télé vérité tango koki pour l'anga na bino to suki sabasango ngoga beti mokolo ya lundi 24 avril 2023 ce qui bosse pelima Tony na Patrick le sala wa la ka toujours sima caméra pour na kotali sabino basango ngoga beti bongo to bosani pété Christian Makutu et le la tidi akwana o bazalaka na montage nani pe asimba édition ezali bongo Piris Pembele waza numéro 1 ya basango yango ngai beti wotika malamu na kokoba kwa manaka ya la télé vérité na bongo kimia ya Kolo Nzambe o mabota mabino.